eza réunion te mais eza nde maponami ya baoyo bakodirige communauté na biso. Mais avant tobanda tokolinga toyeba ndeko moko na moko telemi se présenter kombo osalaka wapi pouvant nous permettre ya koidentifier moko na moko ekozala malamu. Mais avant tobanda ngai moko na se présenter kombo na ngai Ilonga Bakingo Serge. Actuellement nazali secrétaire général moko ya mosali na bino oyo naza kodirige communauté. Nakosenga na président na biso Charles Tende ye aza premier akoloba nayebi ki boza na posa boyoka mongongo na ye aloba akoloba etika ete toprésente na Charles Tende moko ya biso moto ya biso papa na biso ye nde moto azokamba communauté mobimba doyen ngai oyo mo moni naza mokuse ici ke alina kondeka ye kombo na ngai imela yo ndamba nazali natangaki kelasi ya ingénieur nasali na chemin de fer mais na mikolo oyo naza retraité Fernand Betongo naza munganga nasala na sense Kuchu ndenge mwanga ulia Guillaume Gérard nazali mosali na Shikabilo. Willy Molinga nazali professeur à l'université à Lubumbashi nazali na cabinet à monsieur le recteur. Merci. Bamala Yves, chef de bureau de la DGRAT. Merci. Ngai Kombo Jean-Jacques Soukakumu Bati nazali sous-directeur na DGDA. Ouais, ngai Adrien Maniongo Kalipali Mata naza officier à migration DGM à l'état-major. Christophe Gwaka Tenzopeli, actuellement RP, il y a association Nabiso. Nazali Mosali à l'état na commerce extérieur. Nga kombola nga Bilezi Kati ya Pati na ja agent ya DGRAT. Merci. Ngai moko ya Kwabino Madame Bomana Bosawa Kilondo Hélène Dorcas nazali chef de service na Société nationale d'assurance et chef d'agence adjoint. Ngakumola ngai Keti ya Koyela Lokolo. Bon, je suis entrepreneur. Wangela Isinga Atoms naza chef de travaux na université ya Likasi ana Lubumbashi nasalaka na cabinet ya DG Bianaises. Mbote na bino ngai kombo na ngai Blaise Ntsaki Tupa, inspecteur de conformité à l'OCC Lualaba actuellement. Ngai kombo na ngai Bantafe Bifeke Bruno naza inspecteur chef de cellule la province vision et environnement. Merci. Nazali moko na bino Emene Ndombe Delphin naza chef de service na agence congolaise de l'environnement ACE en sigle. Merci. Ngai ndeko na bino Moïse Bomana, chef de travaux na université ya Lubumbashi. Merci. Kombo na ngai ezali Lisangenda Liwagu Emile naza Mbuza. Ezali nga wabino Sombo Baïse Israël nazali enseignant à la KISI. Merci beaucoup. Ngai kombo na ngai Mugua Betty Victorine naza journaliste na uti na Guadeloupe na sepeli kosanga na bino esika moko. Ngai kombo na ngai Émilie Ekasa mwasi ya pauvreté basi ebati. Kombo na ngai Isabelle Bolengi nazali femme au foyer. Ngai Crispin Mboli Mutumbe Monga Aguga naza opérateur ya société Katanga Plastique de Lubumbashi. Merci. Ngai papa Mpote Boseto Ngaweti Paul. J'ai voulu comme c'est comme chemin de faire comme éditeur, retraité depuis 2013. Je dors, je me repose à la maison chez moi. Ngai kombo na ngai Nzapaye Bedapo
nazali maître cuisinier. Comme on a Yves Mbenga connu ici Fongola. Merci. Ngai kombo na ngai Efomi Ise Kama Blanchard. Merci. Kombo na ngai Lukundabi Robert nazali missionnaire na aussi aumônier na kati armée province Haute-Katanga. Ngai kombo na ngai Nick Mbunga ya Engwende Moto. Nazali ngombe ya Libenge. Kombo na ngai Jean Bosco Bokada ya Pumade. Merci. Kombo na ngai Jean Paul ko kesa mingi ba yenga na kombo ya Shimo. Ngai kombo na ngai Koi Pongo George na sala na desi. Merci mingi. Akanisi tokobenga président na biso Papa Charles Tende yende mutakoyebisa biso le pourquoi tozaleli awa nde akopesa biso ba orientation ya nyonso ekosalema mpona mokolo na lelo. Merci SG. Monano oye. Oye. Bana Équateur, mbote na bino. Mbote. Na souhaité bino pe fête de bonne fête de l'indépendance. Quoi de l'autre amis le 30 juin. Date à 30 juin to biso yo soto ebi sans la date wana. Mais ce qui biso bana ya monano to ponaki date oyo to koni yango kwa ezala date ya renouveau ya association na biso. Ezala ko la renaissance ya monano. Oui bien to doaki moi pokoso na ndenge ya ko fonctionner na monano. Bona nini? Parce que le comité de Zeraki Nango bandeko mingi batikaki biso bakufi biso ba démissionnant misusu ba déserta. Alors comité commun qui moquait penza quoi et fonctionner malamu, il fallait vraiment concours et abinonyos. Et effectivement grâce na bino monano etikalaka jamais de kufa. Est-ce que mon année Koufaki? La preuve que mon année Koufité, il y a d'autres Koutani à Aboye. Le lot Koutani, Porto, on a équipe, il y a Bisso, il y a Sika. Oui, Kamba, Ngoma na Bisso, parce que vous voyez bien que Mbouro Ezali, Mboura Makambo, il faut l'événement, il se collecte. Mbouro, il écoute à Bisso, na organisation, na Goya Bisso, ya Sika, na ba Kambi, ya Sika. Oui, on va aller na posa, il y a aider famille kwa to zala toujours présent awa na Katanga. Na kosenga to posa na te bandeko misusu ba edaka biso bazali na bomoite makanisi na ngai ke na ndeko na biso mama Malou Marie-Louise Boto boyebaka ye bien makanisi mususu na kumu na biso Victor Eyongo oyo tobungisaki awa boye oyebi mosala basalaki na kati ya association na biso. Alors mpo nango na kosenga totelema to observer une minute de silence mpo na mémoire ya bandeko wana. Bon, merci beaucoup. Monano oye! Oye! Monano viva! Viva! Monano viva! Viva! Bandeko na biso, nakopesa bino d'abord effectif au ngai en tant que secrétaire général toza nango pour la communauté au baza présent na bateau baza présent na communauté na biso. Jusque là toza na 133 personnes membres de la communauté. Communauté qui presque par terre. Vous savez les raisons. On nous a doté les doigts à l'époque. Bandeko ya Mobutu. Pouvoir combattre, pouvoir bouer. Alors ce qui a fait que Bandeko Ebele Bazaraki affaibli. Bazaraki affaibli. Bamisusu pe Kobanga.
bamisusu pe bavoyageaki, bamisusu pe bamita bango. Donc tant que pour reconstituer comme une communauté, aujourd'hui là nous sommes qu'à 133 personnes. Bon, bandeko bayokani, président ya Sika oyo akokamba lingoma na biso ezali ndeko professeur Pia. Merci beaucoup. Félicitations, président. Merci. 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 Nous sommes en famille. Professeur Kimia, moi de Boyasima, tu as évolué dans donc ndeko Yves Bamala ya kozwa ebonga wana ya premier vice-président chargé de finances. Na poste ya vice-président chargé des questions sociales, tozana maman na biso Hélène Boumana. Tokoleka na poste ya secrétariat général, bakandidat bazami bale, ndeko na biso ya mwasi Pati Bilesi atie candidature na salle awa. Nangai moko ndeko ya bino Serge Ilonga. Sur ce poste de secrétariat général, tout dans le secrétariat général adjoint. Donc concertation et pour ça les entre Bissona et nanango kende titulaire, nananga koya adjoint. Nakosenga. Il y a un poste, il y a trésorier. Tous en ndeko na biso Delphin Emene à côté de Téléma. Maman Valentine Azate sur place. Alors la moto Azate sur place. Elle fait des photos. Ça est poste de responsabilité. Quand il y a relations publiques, tous en titulaire na adjoint. Poste il y a RP Eko Kambama na Ndeko Christophe avec comme deux adjoints Bandeko yo ba tokene na bango libanda. Voilà comité des sages. Pour na biso evoloko aza awate. Na komona eza na kati ya bato bazalaki aza awate. Na Emeka Désiré. Donc bazami balé baye na biso awate. Alors comité des sages yango de oyo ako la médiation s'il y a un problème, s'il y a une difficulté. Ancien président, c'est Tobengi président Yassika ya comité exécutif na ba membre nyonso oyo ba uti ko ponama ba ya okomba bandeko na biso nyonso bazali awa pesi bino félicitations pona mokumba oyo bondimi ezali charge monene ya kokamba lingomba ya muna beteli bino maboko.
Maman Rebecca. Ye montaya biso mokolo espace nyos. Ye de montaya biso ye de moto. Asepeli aya biso espace na autorisation ya papa de Maman Rebecca ndimaki ya koyamba biso ne sikao. Ensemble communauté mobimba ya monano topesi bino merci. Nzambe apambola bino au nom de toute la communauté. Nous vous disons merci. Nous bakata kisasa za mboka. Bautande basimba mokili. Les mboka ya bato. Shalinga liema okonja mabere. PDG Pati. Africana Ezalaba président Bauta na mboka okeya kona moma Nguru banga kongo Makomelo kanga Ezalaba ministre Bauta na mboka okeya kona moma Okuluka Albert Bombito Ezalaba PDG Bauta na mboka okeya kona Meri Ngira Ezalaba commerçant Bauta na mboka okeya kona moma Okuluka Kulufa homme d'enfer Bauta na mboka okeya kona moma Iseke manga Ataba na sembo Bauta na mboka okeya kona moma Mbokolo kumba iserenge Ay mae Ay mae Ay mae Mabere elisio Ay mae Okulaka nkumu ya mboka o Ay mae Mabelelisi monument y'Équateur mwana mala ingei photo auta na mboka okeya kuna moma iliye ngongome député ya bweni okera ngunda o elfe kuro kwa auta na mboka okeya kuna moma imolongi malomo malonje temyolo okera ngunda mbo zata da bombole auta na mboka okeya kuna moma sebutu ya gole yaga yongole okera ngunda mbo isikia bamongo bonina auta na mboka okeya kuna osama potelo ne wanzili bongolo yala na okera kuna moma mofasa tema auta na mboka okeya kuna moma tisingali yangwe bololela kuza okera kuna okula kaboma ndeke auta na mboka okeya kuna moma shana baba onjete myolole okera kuna moma shina yondo auta na mboka okeya moma ona wela bamba tatanya maliki mokero kona kera kuna moma sayo disanga auta na mboka okeya kuna moma potelo ne wanzili bongolo yala na okera shina yondo papa modiso auta na mboka okeya kuna moma ajiroro kenda lobute kamyogera kuna moma ya bodino auta na mboka okeya kuna moma bakanga baba kitero jogera kuna moma klema yoti auta na mboka okeya kuna moma epetere bolojo elikimogera kona okera kuna moma kuna kodiseka auta na mboka okeya kuna moma